Mbote na bino bipai nyonso bozami pona kolanda Mag FM ya mokolo ya lelo tika ete kimia na nzambe ezala o mabota mabino. Tofungola Mag FM pona koyebisa bino que porte-parole ya gouvernement Patrick Muyaya asili na kolobelela na oyo etali arrivé ya Pape François awa na République démocratique du Congo bolanda propos recueilli oyo. Boye ya Pape François awa azomemela biso mapamboli. Bao balandaka Pape François ndenge monseigneur Zaki Kolobawa ba yebi ke Pape François lobaka makambo ya RDC mingi. Pe na omeli na ye moko asilisaka na oyo aza na mato ya koyoka ayoka. Na briefing ezali koya tokolakisa na balandi ndenge Papa wa Roma alobaka lingala. Il faut qu'on y ait na niveau à Vatican, il y a beaucoup de Congolais. Le cardinal Nabiso fait partie du gouvernement na Rome. Ça veut dire que nenge ya zoya awa eza komema o peto bengi consolation. Pour le bi bandeko bazana bitumba. Atala kana musika alanda kalobaka. Mais kasi boye ya pape ezalaka pe précédé pour y pas na gouvernement o yaye. Donc, ezala biloko esala mako tout le monde a raté, mais papa zape moko ya ba allié na biso na bitumba o tozali nango. Donc, de manière régulière, assemble la kapo kinezonga na Congo, ceux qui m'a bé salami azaba toa liboso a dénoncer Congo. Yango tozo senga na ba Congolais nyonso to telema pona koyambaye na lokumo asali mboka na biso aya kotala biso pe na message na mapamboli oyo akomemela biso. Na mikolo ezali koya, je pense que na cadre de mobilisation ko salama toko travailler conjointement na l'église catholique nyonso ya Kinshasa pour na kozala sûr que message à motuya au papa koya nango batubaya baya koyo kango mukolo wana nandolo. Pape François s'il n'a kosala message de paix pour à constater que ba pays est belé na mokili komi na rythme ya guerre asengi kimia ekota na ba pays nyonso bolanda élément oyo. Pape François asilaki na kolobelela na oyo etali guerre oyo ezali kosalema na Europe tope na Afrique pe amoni danger ya makasi ezali koya na oyo etali 3e guerre mondiale suite ya ba comportement ya ba autorité ya ba mboka mingi oyo bazali kaka kovote na oyo etali guerre contre baninga na maloba na ye alobaki que guerre ezali eloko ya malamu tepo ememaka pasi na mboka mingi nzala pe ba makama ya mabe ebele na mboka oyo eyebaka kotushe bana mikolo pe rang social nyonso bazalaka affecté na oyo etali guerre azali kokondane guerre po ezala ata na miso ya nzambe ezali eloko moko ya malamu te kasi asili na kosenga ete kimia ezala na bamboka nyonso po peuple ya nzambe bazala na kimia po esika kimia ezali nzambe azali kasi na oyo etali ba autorité oyo bazali kovote bitumba kwa affronter ba pays mususu ezali malamu te asengi na bango baluka kimia po kimia eleki nyonso. Tokende na province ya Kasai pona kopisa bino que gouvernement congolais akangi babandi oyo bazali kocha trouble kuna bolanda plus de détails na commentaire ya Elvis Smith. 4 présumés bandits bazalaki appréhendés et pas ya commandant ya 22e région militaire o asokipaka na sécurité na province ya Lualaba et pas wapi 3 chinois pe congolais moko bazwamaki na maboko ya général pona kotalisa bango et pas ya gouverneur ya province na misala ya mabe bazali kosala ba chinois obomoni bazali auteur ya meurtre c'est-à-dire babomaki homme d'affaires moko azali moko ya bango c'est-à-dire chinois pe baki kobotola montant à $519 000 le 30 décembre dernier. Namalobanaye, commandant à 22e région militaire, a présenté Kibango et pas ya gouverneur Oezali Madame Fifi Masuka Saïdi. C'est la sécurité des personnes et de leurs biens qui nous préoccupe.
Parce que la paix est notre cheval de bataille. Mais nous savons aussi que cela constitue la priorité majeure de l'autorité provinciale du Lualaba, Son Excellence, Madame Fifi Masuka. Excellence, grâce à la vigilance et la lucidité en renseignement de nos services de renseignement ont mis la main sur les bourreaux criminels et leurs armes létales, 4 pistolets au total que vous voyez là-bas, récupérés entre les mains de ces présumés criminels. Les investigations se poursuivent pour remonter la filière et de démanteler les réseaux. Après que ba présenté ba présumé bandi oyo na maboko ya commandant 22e région militaire, gouverneur ya Lualaba à Lobakiboué. Je ne pensais pas aujourd'hui pouvoir me mettre pour parler de la mort. Hélas, Dieu l'a permis, mais Dieu vous a donné la force de pouvoir aller les dénicher là où ils étaient partis. Au Lualaba, nous vous donnons tout. Nous vous donnons le travail. Vous venez travailler, vous êtes dans nos mines, vous êtes dans nos infrastructures, vous êtes dans tout ce que nous pouvons avoir comme affaire dans cette province. Mais voilà ce que vous avez montré. Vous avez tué un de vôtres au nom de la population de Lualaba, général, avec toute votre équipe. Nous vous disons sincèrement merci du fond du cœur, car nous savons que vous êtes dehors en train de patrouiller pour que nous puissions dormir. Et Sengito Simba que ba bandi o bozali komona ba zwamaki na maboko ya commandant ya 22e région militaire et pa wapi ba botolaki bisale na bango ba kangaki bango na ba arme létale pe à feu pour na kutanga kaka wana o e servaka bango pour na coopérer na tina ya koboma pe kobebisa kime ya population. Tozonga na ville province ya Kinshasa pour na kobisa bino que gouvernement congolais alandelaka ba mesure na ye oyo azwaka te bolanda réflexion oyo. Ba mesure mingi oyo ba autorité ya ville province ya Kinshasa bazwaka pona peuple mingi balandelelaka na bango yango te tokende na ngambu ya transport balobaka ke bamona lisusu ata receveur moko te kodiembela na babus, c'est-à-dire batu bafanda 4 personnes par banc pe receveur avanda na kati atelema libanda te. Kasi ya pasi ezali ke na ebandeli mesure wana balandelelaka ngo pe tomonaka changement. Lokola Kinshasa etonda nango makambu ba décision wana eyaka nango mbangu lokola likolo eyindi na mvula kasi mvula ebeti te. Bino moko botala ndenge ba receveur bazongela na bango kodiembela partout soki otamboli na ville province ya Kinshasa okomona kaka receveur azoko belela destination kasi azali banda ata biso etondi akovanda na kati te. Zokande ba roulage pe bamonaka na bango kasi basalaka eloko moko te. Oyo ezali kopesa pasi makasi po population ezali nango kotosa mibeko te pe na ngambu ya ba autorité suivi ezalaka nango te po na ba décision oyo bango moko bapesaka. Yango wana toko interpellé kaka na ba autorité soki bozwi mesure moko bolandelango ti na suka po changement ekota na mboka. Boye ezali malamu te bozwi ba mesure bolandeli na bino yango te. Kinshasa ezokozonga kaka na sima na place ekende liboso. Makambo boye soki ba accident salemi nyonso wana ekozongela kaka bino ba autorité. Boye bele po boye suivi ya ba bien public et ça les makate na gouvernement congolais bolanda élément oyo. Respect ya ba bien public na Kinshasa ezalaka lisusu te. Tolobela na o etali bare de bis en tout cas ezali pasi pe mawa po soki otamboli okomona ke bare wana ekoma nango bandako ya bashege na bakuluna. Botala neti awa batandi bilamba lokola na singa kote kuna pe fulu na sima okokuta basaki basundola wana kote mususu pe are ebongwana nango kwado kokamwa.
lokola pe l'État congolais amesana kaka kotonga kasi suivi ezalaka te yango tokoma komona makambo ya boye pona bare soki tokomi kaka na butu okokuta batu balali wana donc ekoma nango nde lieu de refuge yango population akoma kobanga kotelema wana ezala mituka likolo ya ba civique oyo bamesana kolala wana mona ba pepele vraiment baluna ka poto mais pour une vraiment biso pe to sala pe mboko na biso comme lokola poto bare wana basali yango po ke non mutu vraiment donc akope manaye place wana pour la transport mais to mona vraiment ekomi bosoto ba chege ba komolala wana ba mama mususu ba komoya na bana wana na ba fazer mususu ba komolala wana mais suivi ce que ezala nango makambo nyonso wana vraiment donc elingeza esalema nango te ya to senga mingi pa ba autorité na biso que non ndenge vraiment bakendaka poto balulaka poto bakomisa pe ville province à Kinshasa ndenge vraiment donc bamona pe poto wana pe biso vraiment tozaka na Kinshasa lokola ville ya munena na mboka na biso donc tozaka na ville mususu te gouvernement congolais abandaka bien maso a toujours bongo ndenge ya Congo ba ko sala loko moko ya bien omoni kana oui bazo sala loko ya bien mais suivi ezalaka te yo moko bisa suivi penze ezalaka te okomona esika na 8e heure soko okay na ba 20h okuta bakuna balali moyo te mwana eza susute moyo te matana petit peu va eza le susute comme bakuluna bango basaka suivi na loko te bango kaka basali musana bango bakeke silesi ndenge ya Congo barre de bis oyo ezalaki ba transco fo bandotelema ba bis nyonso fo bandotelema bakoma kotelemela ba place wana te bazotelema place o barre de bis ezate mais place oyo ya barre de bis eyoko koma ba ndaku ya bakuluna ya bashege ozomona batu moko bazola la position moko ezate moyen moto ya za normal ayekozela bis na ye atelema wana ezate bakomi kotelema mopanzi mais eloko nazo senga vraiment na gouvernement congolais bazwa disposition ya ko réhabiliter ba place wana malamu pour que biso nyonso to banda kotelema wana potozelaka bis na ndenge ya kimia awa tokosenga kaka na bakonzi bameka nanu kosalaka suivi na ba bien public oyo po population akoka ko profiter na ngolo kola bijou na bango Kinshasa oyo penze ezalaka nini pona ba mboka misusu makambo aboy ezalaka te tanenge che tanenge sali kitoko te boyo kaka fleur mutu nyonso tu alingaka fleur kasi Mag FM eseli bino réflexion na oyo etali importance ya fleur na vie ya mutu. Toujours na cadre ya zala patriote jeune nyonso sengeli abima kindekoluka yango nde motiva ki rédaction ya Mag FM ekita bongo sur terrain mingi na commune alimete bisikani tokenda kokutana na ba fleuriste elingi koloba bateki ba fololo musala na bango yango ba mesana kosomba banzete fololo koya nango kosangisa ngo na mabele pe balatisi yango langi basali pot de fleurs et bimi bonzenga boy kasi toyaki kosola na bango batalisa oyo ezali bongo motuya ya fololo pembeni ya moto. Fleur est très important dans mon moyen mout. Pour ça, total spirituellement, Nzambe avait créé à temps été à Zaka jardin d'Éden. Na jardin d'Éden, fleur est alaka déjà. Fleur est ali et loko ya mutuya na kati ya vie ya bomoto. Na mokilo ya se esika tozali. Fleur kaka yeyo akobana na moto banda kubota manaye. Kokola naye, kufa naye. Biso to classaka ba fleurs net na 3 catégories. Il y a des fleurs, on va bien des fleurs à puissance divine. Ce qui est divine est de Jésus et de Dieu. Oyo ezali divine. Oyo Nzambe appelle sa puissance na nzete oyo esala boye. Pona biso na mokili, oxygène toujours na kati ya ba fleur na biso, ba traitement moko indirect oyo tozo kozwa na ba produit ba vertu ba plante oyo. Ils ont des plantes ils ont traité des kosukosu, ils ont des plantes ils ont traité des asthme, ils ont des plantes ils ont traité des tension, ils ont des plantes ils ont des décoration, bisika mutavani ezala propre.
Et sengeli tokanga ete moto nyonso azala na environnement moko sain elingi koloba bisika moto azali fololo ezanga te po ete fololo e ambelisaka environnement to pe millier esika moto afandi kasi ba fleuriste to ba mesana koluka mwa 10 francs na bango awa na limete bazali menacé po ete batika esika yango na yango ba pesi mbela na bango na gouvernement provincial alukela bango bisika mususu et ça les locaux. Tokota na santé pour na koyebisa bino que fièvre rougeole ezali kosala rage kuna na Kasai bolanda élément oyo. Épidémie oyo ezali ko toucher na mokolo lelo 17 zones de santé ezali ko composé ba province ezali située na centre République démocratique du Congo. Ezali o epeselaki chef de division provinciale ya santé Dr Nestor Chitekou mokolo ya mardi 10 janvier. To retenir que épidémie o ezali ko toucher principalement bana dont tranche d'âge na bango eza ko varier entre 0 tina 5 ans. Et ça depuis mois de février l'année dernière que maladie ezalaki déclarée peut enregistrer qui plus de 12 000 cas à rougeole dont 109 décès. Peu zone de santé nyonso ezalaki touché na épidémie oyo pour la plupart ezabana batu baza victime et déclaraki Dr Nestor Chitekou. Pour le moment, même dans la zone de santé, l'épidémie est avec force et sengitoye baki rougeole et zongela qui espace ya province ya Kasai oriental précisément dans le territoire ya Miabi depuis février 2022. Obela ozali na problème ya santé solution ezomi grâce ya centre hospitalier Dominique Leker kendemba ngukuna okozwa soin ya malonga po ba pareil ezali kuna ezali na qualité supérieure pour l'anda sports. Fini makambu ya kokende ko se faire soigner na ba centre ya simandaku oyo ezali ko boma ba congolais mingi po mobange na hôpital oyo ezali na ba norme sengeli yangoyo. Centre hospitalier Dominique Leker eye kosunga peuple congolais azwa soin ya malonga na ndenge sengeli mwana Congo. Centre hospitalier Dominique Leker okokuta awa ba pareil ya malonga ya médecine moderne ya solo oyo ezali ko détecter maladie nyonso ebombani na nzoto ata ebombani na songe suki grâce ya ba pareil oyo maladie wana ekozala détecter. Awa bazali na laboratoire ya malonga kaka pona kosunga peuple congolais esengeli boyeba ke ba médecin oyo bazali ko traiter pe awa bazali ba médecin oyo batanga médecine na libanda ya mboka kasi baye ko pratiquer yango awa na République démocratique du Congo pona kosunga bandeko na bango bazwa soin ya malonga na ndenge esengeli na oyo etali prise en charge bomi tungisama te kokende libanda ya mboka na centre hospitalier Dominique Leker prise en charge ezali assurée et sengeli koyeba lisusu que centre hospitalier Dominique Leker ezali na ba service locaux la chirurgie, maternité, radiologie, kinésithérapie, échographie, endoscopie. Nyonso wana kaka po basunga peuple congolais ba patient na bango bazala bien traité. Na oyo etali cas d'urgence soki obeli na ndaku ozali na possibilité ya kokoma hôpital benga kaka ba numéro oyo po awa ba ambulance ezali bakoya kozwa yo tina ndaku pe babandi ko traité yo na kati ya mutuka tibo kokoma na hôpital. Makambo boye okomona ngo bipai nini soki na centre hospitalier Dominique Leker te. Otuningai centre hospitalier Dominique Leker ezwami wapi boki mambangu na quartier Joli Park avenue Ring numéro 4 plus précisément na commune ya Ngaliema. Bokende na bino bikenda kenda te na ba hôpital ya Simanda kupo la santé n'a pas de prix. Boyoki Bakinoa babosana notion ya salongo kiango ezali kosala Kinshasa ekoma toujours salité bolanda élément.
Notion ya salongo ezalaka lisusu te na mitu ya bakinois kala tobandaka kobenga Kinshasa la belle po ezalaki soki otamboli na bavenu na bakartier okoremarke propriété ya kosakana te kasi lelo Kinshasa ekoma nango poubelle po bavenu bakartier ezalaka nango lisusu propriété nzokande na kala ezalaka na système ya bacompétition aveni nini tope quartier nini ezali propre yango ebandaka ko motiver population po basala salongo kasi lelo salongo echangea identité ekoma salongo mbongo okomona na bawenze ba policier bakotambola kaka baye kozwa mbongo ole ba exige na bateki balongola bosoto kasi bango soki bapesi bango kaka mwa 1000 francs mwa 200 aleki na ye osala salongo upa bakokipe na bango yote ndoko mona heure oyo batiaka de 6h ti 10h eza salongo eloka malonga esala makate okokuta kaka bosoto na bosoto komona ba polisi okokanisa ke bazali kosala surveillance nzokande eloko malonga ezosala mate Kinshasa ekomi salite bakanivo boucher banzela ebebi nyonso wana po notion ya salongo ezalaka lisusu te nzokande gouverneur ya ville province ya Kinshasa Jantini Ngobila azali kosala effort po kin ezonga bopeto kasi population na ba gens na ye ba policier bazali kosunga ye te Kande ezali malamu te kovanda na environnement ya bosoto toko interpeller kaka na bakinois kovanda na salite ezali komilukela maladie en tout cas notion ya salongo ezonga ezala ba chef de rue ba chef de quartier ba beta sete na o etali salongo po Kinshasa ezonga propre soki Kinshasa ezongi propre tango mususu maladie oyo ekoma moninga ya congolais malaria na typhoïde tokobosa na yango boyebele ozali na besoin o enregistrer album topé maxi single solution ezwami grâce ya studio Liloba Kimambangu na 14e rue okozala dessus te balanga nzembo bakolo kunga solution pona bino eye mutu ozali na besoin ya kobimisa album single maxi single Kimambangu na studio Liloba na 14e rue po kuna okokuta biloko ya mopaki c'est-à-dire appareil ya kanda studio Liloba ezali na qualité ya kosakana te ebongo bakita ebongo ba micro okokutango esika mosusu te kaka na studio Liloba awa soki okoti okoyemba lokola Angelu po awa son erataka kutu te awa tobetaka na biso mopanzi te po nyonso ezali na qualité enregistre album na yo awa ebimi lokola outaki na États-Unis nzokande enregistraki yango kaka na ville province ya Kinshasa na 14e rue na studio Liloba awa ozali na tante ya kokende kosala mastering libanda po nyonso ezobeta mata na studio Liloba opanga na yo na oyo etali prix te a cause ya bapareil sophistiqué oyo ezali awa prix ezali nango abordable ofuti mbongo mukie kasi basaleli yo musala ya qualité oyoki Kimambangu na commune ya Limete na 14e rue industrielle numéro 23 na avenue Mulangi oza mobimba akei ezali na ndenge elongo bani oyoki boyebele tokomi na suka édition ya mokolo ya lelo soki bosepelaki bopesa merci mingi na équipe rédactionnelle pe technique bazalaki wana mpona kosala mosala kitoko
Na sima ya caméra tozalaki na le plus doux Florent Okita yende mutu abendaki biso bilili kitoko makasi kasi azalaki assisté epai ya Divine Siala kaka pona kotala musala ndenge ezali kosalema kitoko makasi. Na montage tozalaki na Peta Francis Papa na Legre ya yende mutu a monté belemo lelo kitoko makasi kaka ndenge amesana kasi tika topesa bambote paya. La choco frappante ma gloire dit kasa la servante de Dieu mbote na yo pe babona ne bipai ozwa mi pe topesa lisusu bambote na famille dit kasa mobimba na linga kabino mingi. Toloba lisusu nini kaka ndenge tomesana koloba. Eloba nango maître Billy Malouwa Cléophas, nul n'a le droit d'être heureux seul sur la terre. Boyoki, ngalabino tokutani mikolo ezali koya.